Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, il y a Tindika Télévision, c'est votre humble servante, Sephora Kings, au message toujours koyamba nabe, tant de miki nabino, bisika nyoso basango la biso et message kokuta la bino, bon continuer ko s'abonner massivement la carte ya Tindika Télévision et ko sala vraiment malamu, na pesi bambo tebe na babos na nga papi kelina rifin kisombe, na pesi su bambo tebe na baino so bolinganga Sephora Kings, bo zala na biso pe toza toujours na pona bino, na zalinga moko te na terrain na studio na zalina moko ya mwana mboka bo message toujours komona na kombo ya mwana koli to komeka ko sala mo ba analyse pe ko sala moi ko ya nula mona ba question na bino donc bo ya mbaina betando mkile bino bonjour mwana koli. Ouais, bonjour les journalistes. Sangoni. Ouais, normal. Mwana koli ndenge yo moko message ko loba ete politique comme elengi donc tosili komona pe tosili koyoka ete mama ya monsieur Vital Kamerhe asili ko kende pas président la biso Fachi Beton ko senga pardon pour que ba libérer mwana oyambi message anande. Ndeko journaliste omoni à chaque fois to banda yebisa batu kenon ebele wa banda boule kenon leur président Fachi ou soit biso IDPS leur to banda lo ba kenon état de droit ebele ba boulaki ezanzembo a JB ou soit nzembo a Marie Misam je ne sais pas moi. Alors tant que état de droit est en marche parce que j'espère que to redéveloppant on peut awa oyebi moko ya ba directeur financier pe ya maison civile ya chef de l'état oyo azali cousin lointain ya chef de l'état na minito bakanye ana boloko pona nini a profitaki na liwa ya Gérard ya papa Gérard monseigneur Gérard de heureuse mémoire oyo akufaki wazalaki numéro 1 ya maison civile na liwa na ye na directeur na ya cabinet alors directeur financier na ba projet oyo ezaki déjà na mesa ou falaki ba kende ba ça ba marambo ebele na niveau intérieur et tout ya profitaki na liwa na bango ko détourner mbongo wana donc na minito bakanye eza pona ko loba kenon. Donc, état de droit est occupé quand on va que état de droit est occupé et tout. Donc, ceux qui ont bouqué place na yo zala na Selimba. Alors, concernant émissaire Kendaki kota la chef de l'état mkolo ya dimanche parce que oyebi veka jusque là il y a banda boulango net théâtre banda boulango bagé série novela azo sala ba semblant et tout comme si azali aza innocent et tout mais tant que aza muibi pena détourner mbongo na biso ya l'état a détourner mbongo na biso ya l'état alors ndenge zana avant na nukutu ba banda ba enquête ya 100 jours chef de l'état benga na femme na ya fandisa bango atuni bango bien alobi. Bon, à bientôt là, tozo banda ba enquête, tozo banda audit ndenge ezawa na caméra oyebi makambu ya détournement ou pas. Caméra wangana. Atuna moi sina ya sala nini awangana. Alobi OK, d'accord. Ce qui les cas est ainsi, ndenge oza innocent c'est bien. Batwana ba directeur nyonso wana il faut ba benga ba auditionner bango. Alors tant que justice a bengi bango ba auditionner bango ba sentir que non, ba détourner bango balia balar. Alors l'air balé bambongo. Moto azalaka coordonnateur c'est Vital Kamerhe et tout. Donc, Facha Joaquin na sagesse à l'obité, babandana na bango. Et puis Vital Kamerhe azaki na cabinet et tout bazo continuer. Mais mukolo ya dimanche nazo yebisa wa kano Kims, maman Kamerhe ba ministre quelques ba ministre ya INC ba ke kutana na Fachi. Kolela oyo wapi. Donc nazo yebisa wa kolela. Tu as le bi. Oh, mais au juste hein mère ozolela nini de eza wato ozolela ba conseiller oyo mwana yo aboma na président sa watondeni. Non naye par rapport tout dans un déconayo alors to sali nyoso oyo ko sala il faudra ko limbisa ye o mais dès que ba français ba lobara kenon qui s'excuse s'accuse yo lobaki bien kenon oza innocent et tout au clamer innocence na yo mais so rende ça qui na semblant parce que nazo biso kims ndenge to solo na yo awa justice française bandimi ko collaborer na justice congolaise donc na minute oyo eza équipe d'enquête au bazolongwa awa ti France
parce que ngam tuna ibisa ote po babilo nyonso o caméra somba car dans la minute yo beko basele yango donc ba bloquer yango ba kangi yango ba espace ngindu ba espace ngindu amida center na matonge donc ba mapango ebele o somba kia donc là rango na ibité soki a betaki Paris foot a gagné so pendeni les pacificateurs aza aventurier pacificateur a kimuibi donc ndenge pena ayibaki na ndenga ki intellectuel da kozwa pe condamnation intellectuelle alors réponse ya fachi zalaki nango clair alobi na mère na bango alobi na yeke non maman ndenge za na muto anyati mwana yo ezanga te donc Camère c'est un frère pour moi. Parce que ande on a biso africain aza africain malgré que non baya Congo na devait le tori bango tuna ba kabila nyonso ba mikomisa na bango ba congolais mais baza toujours ba compatriotes na biso ba africain quoi pour ceux qui tobito kende na bango na ndenga checking tout ça la test ya ADN donc bana makila pena ya plus 243 te donc bana makila ba congolais te alors facha alobaki na mère na bango alobi na yeke non justice nde azo sa musala na yengai te donc ndenge zana après avoir commis ma banganga na prison et puis on se demande chef de l'état ndenge zana il faut autant la makambu ya directeur ya prison malam parce que directeur ya prison na azana no soda aza famille ya momi onani oyo président Gilles Bengaka Orive donc azali famille ya ba Orive Lembe Kunda Bibembe donc aza famille na bango alors comment expliquer que non bakuti na kati ya prison mutu aza na kati ya prison a se retrouver dans la prison de parce que na prison kuna ezara soki okoti kuna il faut za na jeton et tout donc ye bakuti kuna azo sala ba incarnation alors Vital Kamerhe après avoir kosala ba makambu tout esimbité azaki na choite voilà qui azonga donc afa prodige te donc aki asali balinge na ya donc azingize après azongi alobite fachi boma moto fachi alobi bon ndenge ezana ezanga te eza justice donc bango tuna bobodwe mayo tout libanda donc balela boye bale bakana sika bagarda fachi babite te oyo komisko dérangement donc bobi malibanda bozela ndenge ya lobaki aza innocent asamba soki kenon asambi aza na raison soki ayibite tant mieux arobima mais soki ka ayibi à s'attendre à 35 ans ou 40 ans de prison. 20 ans. 20 ans, 20 ans, parce que Batobazo benga de partout. Batobazo benga, Batobazo lo baki no type wana makambo asali bala roi de tourner, azam tout monde, azam mérita taba 50 ans. Ya ngam tu na ibsa. Ya on alo barana bino ke no omoni Vital Kamerhe rolongwa boloko ti mukolo Jeux olympiques beta mana Congo. Sko Jeux olympiques beta mana Congo lelo. Rapport à Ebisa Bino qui a non dingue zana ebele babulaki état des droits mikate ebele babulaki état des droits lipana mwamba manteka ofele mais état des droits eza en marche siko awa etikali siko mutu moko parce que ndenge zana donc eza royinda makasi parce que neto lobaboye John Numbio abandaki pe kosala bambouema na Lubumbashi kuna mukamate fondation Bill Gates bafundi ndenge banyati ndenge zana azosamba pona liwa ya Floribert Chebeya siko mutu atindaki nani mandefu ndena Kabila siko mandefu ye siko ndenge zana avant que de ces pays toya na ena no limité to memie limité après na tokati kofo tolongoli suki tolongoli mandefu après totindi na ces pays kuna ke sabulo na ye donc état de droit en marche ko. Moi, le chef de l'État a répondu que maman ya fatigué et donc et Simbate. Maman ya fatigué. Maman ya Vital Kamerhe. Maman ya moi na Kamerhe. Te. Ayu moi na te aza pacificateur. Pacificateur ouais puis pacificateur OK, un pacificateur mon toi zomi benga pacificateur il faut na moral moko éthique, moral moko boy o yezo enseigner batou. Un pacificateur ozo samba ozo loba kenon au commettre fait et puis au mettre fango au bomi jija bato o empoisonner jija bato. Facha ebisimer na bango ke ndenge zana justice azo sa musala na ye. Nga moyen na kutana makambo ya justice ezate donc tout que la justice asa musala na ye ngana ko intervenir bon yebisa ngana besoin mbure chef de l'état asa netini ye donc Kamerhe ndinga sana ake abali amida oteno
nabalaki na instruction à chef de l'état asala boyo na sala on a instruction à chef de l'état abaluka boyo na instruction à chef de l'état ce qu'on a instruction à chef de l'état ngo wapi ba preuve ozomona ka non mutu mo boye azubalar na biso abulaki ka non ndenge facha zolubate facha tigala ko salate et tout à part ba entrepreneuriat na ya bandaki osala na ndenga libanda na ba société azana bango na bandeko na ye ba cousin na ye et tout mais il y a qu'un nom administration publique boye à ce cas-là ça vraiment été alors quand même ba profiter qui na eloko wana ba bula ta tipo pena donc ndenge zana photo bando kwa la mais tant que fati philosophie politique na il faut osala de l'école de Tshisekedi pour comprendre oui bien des journalistes aujourd'hui je me demande seulement qu'un nom ce qui en général ba congolais les lotos zongeli moi Valère na biso wana c'est parce que Fathieu était le président Valère ni Valère tozaki lisusu na Valère pena donc Valère pena moral boy congolais azaki lisusu na Valère te ezala na ba pays voisin na biso ezala libanda pona nini dans le ba congolais boza distrait trop voilà président Mupaya azo diriger bino parce que biso nyonso congolais nyonso souci na ye ezala ki keno Kabila akende lelo Kabila ki Fachi est là. Maintenant, je me demande seulement que non, Batu Oyo bazo combattre en Fachi, Batu Oyo bazo finga Fachi. Est-ce que leur tête fonctionne bien? Nous na bango ezo sala bien parce que notre cible en général biso nyoso ba congolais cible na biso ezalaki. Kolio monite ba kokoza pe na raison parce que ba msu baza ko lobaki Congo gouvernement ezo kende na ko chiter donc to so kende to ezo mata ba blo msu ezo pesa ezo sala manenge to souhaita ki. Journaliste faut ba ke no ba maramutu ezo sala normal parce que neti il faut ba ke no likambo Covid-19 eza likambo moko mondial eza kana RDC c'est partout il y a de la crise les gens sont confinés et tout bato baza confinés na bandaku eza kana RDC ozomona mais Fachi aye na vision asika lelo yebisanga neti mukolo ya lobby banque mondiale na ba voyage Fachi bandaki ko voyager bato bana ko ba Fachi zo voyager on dirait bana voyager na mbonga papa bango siko lelo nazo biso ya no banque mondiale mukolo ya lobby abimisi 1 milliard de francs congolais, 1 milliard de dollars pour nous soutenir gratuité et enseignement. Donc, à la mingité, ngana yo to banda ko soin ya ofele na hôpital. Donc, obeli boye moi tout pas ce que hôpital. Yassir. Oh, Yassir. Banque mondiale a pesa ki des gens bon nyo na nini politico Fachi a mettra qui en place. Et puis ebele bazo rêver parce que Fachi moni libanda, Fachi lobara nini, Fachi lobaki kenon ndenge zana ebele na FCC bazo boule que non makambo ezaka ndenge ba yebelaki yango mais tant que na minute impérial meza epananga pas question ya impunité na RDC, pas question de vol, pas question d'assassinat. Donc obuki mubeku bakangi yo mkamati parce que omoni Fachi na philosophie na Fachi za stratégie Fachi lobaki nini Fachi libanda lobaki kenon ndenge na boy na ozala na temps ya kufuni dans le passé te stia lobaki malobana alobaki yango sur le plan politique ce que ceux qui toquent sur le plan sur le plan juridique mutu oyo akofine dans le passé mutu akokende ko lukaba infraction ezali procureur général parce que ye musala na ye yangwana moi infraction moko boye kokende ko sala ba audit et tout asali ba audit na ye ayena ba infraction a tiena mesa alors Fachi yaye nini na kati est-ce que ceux qui Fachi a ordonné misala ya 100 jours kende yonde coordonnateur sala misala 100 jours atindaki okeyiba alors ndenge zana tozana binoa le 20 kutu donc ndenge na zana na kozala bien tenu na nga lisusu boloko parce que biso bakanga biso tokota ba boloko ezate ke non to ibaka ezate ke non to bomaka mais to sala ba prison moko boya ke non parce que to banaki ko bundela mboka na biso la vérité omoni nous avons qu'une seule mère notre mère donc notre mère ezali RDC mabele na biso yango c'est ça notre terre donc mutunyo ça se sentiraka chez à l'aise lelo ezana bande ko na biso vraiment bazali banda ils sont tellement nombreux papa Claude Bukasa à 380 papa chéri na niveau ya Paris mobali ya mama Karine Olongo azolanda biso na minito donc bazana ba maman na ba projet awa donc na mabele apamba oyo tu sais on va gagner combien ba maman Célestine na katia Canada maman na Naomi na Esther ba maman Alphonsine na Edmonton Mado va na Allemagne
Donc maman madokala la papa Raphaël Mutombo na Belgique batumo basana ba idée basana ba projet pena ya koya ba investir na Congo. Alors il est temps il y a qu'un an Fachi est là fils du pays batu ba na ba projet na bango à financer yango pour muto bandaki ko kangaje muto bandaki ko bloquer. C'est Vital Kamerhe pour nanini azo ki présidence nyonso en otage. Alors a profiter qui na faiblesse au Fachi apesa qui est na nini na confiance au Fachi apesa qui est à lobby bon tellement pesinga confiance donc na profiter na bando sala du n'importe quoi ndenge tozo sala na yo émission nazo yebisa que non directrice oyo ya communication Lydie Omanga Libanda directeur ya presse oyo ya INC Libanda Wake Libanda inche siko na ndenge siko ya stratégie na ndenge ya philosophie ya Fachi donc ebisi bango ka ke bokende ba mso abaki bango na ba administration na ba société pona nini bakende na ndenge moko ya bien pour ndenge zana na INCP fisire comment donc comme ce qu'on a bateau ce qu'on va comprendre que non ndenge zana caméra détourna ki balar na ye adama ngoye moko aliango na mutute ozomona donc baso benga biso ba musukutu baso benga biso donc na boyi ko tanga ba kombo na bango bato ba uzana posa na tanga ba kombo na tanga ba pe après mais na media boye kitoko te donc muto uzana posa aya ba bato baso benga nga ba lubi ke non mwana koli continuer ko loba bongo caméra lia kimbongo ngona mwasi na po imaginez-vous ndeko journaliste donc esprit saint siko ekomi ko kitela ngai imaginez-vous siko ke non mutu bino na mida boza soit disant na 14 bana 4 ya mida 10 ya Kamerhe siko yo kamati mbongo na babiloko to yibi ya peuple congolais okecha na bakombo aba basi na kombo ya bana ya mwasi na yo bana na yo moko propre oche eloko te siko nazo yebisa oyo non nazwi déjà appel ya 3 ya INC o baso benganga mwana batuna yeko mwa ko lilo baka na yo denosaka na yo lera bandaki ko iba mbongo na ya bandaki ko liango na nani abanda ko liango na mwasi donc to regretter kutu makasi donc zo mona ke non déjà ndenge sana ezana fissure ezali donc na ndemo ya sakana te eza déjà na deux camps et eza ba congolais ba comprendre que non caméra zaki mutu moko boye donc distrait donc ye vina ye mobimati abandaki kotanga abandaki kolula na ye kaka amida. Donc moi si wana ngati na rozwaye donc ye vision na ye azaki nango yangwana l'air a juillet a comment ça la folie abosani ke nombongo ezaki ya biso alors maman na ye vraiment abimaki président Sazala qui vraiment desi ndenga kendaki ke no basengela ko sengela mwana na ye pardon vraiment eza fachite muto akangaki Kamerhe eza IDPS te mais ezali état de droit. État des droits, tout le bilan état des droits, net aux ali koloba, to moni arrestation ya directeur civique ne basili ko kangaye, to koko zoma makanisino par rapport à arrestation ya état des droits ndenge zali ko continuer ko tsama boko na batu amukama tande makama. Moni siko ya ngoma na banda ebisa yo, moni net directeur ya maison civile, directeur financier ya maison civile. Pona nini bakangi ye a profité na liwa ya Papa Gérard azali n'importe qui te azaki leki ya Papa Tshisekedi alors a profité na liwa na ye parce que Papa Gérard ndenge ba poison etambola ki akufi lelo après 3 à 2 jours directeur na ye ya cabinet pe akufi alors l'air bakufa ki bongo balandani eza na bambongo to ba projet moko boye ba pesa ki déjà na directeur financier a sponsorisé yango na cadre kaka ya maison civile quoi alors yesiko ya profita ki na liwa wana tellement directeur à cabinet ya Papa Gérard akufi ye moko Papa Gérard adaye na profiter na kwa lalar siko a kwa lalar rango pe munkete akwa lila rango combien 2 millions de dollars parce que oyebi bakanga na mutu boyete il faut d'abord interpeller na IP crime na IPCune pardon batuni ba meni ba enquête ba sali ba investigation nyonso ba santé pena ke non mwana ma ya sali nini aibilar batika ki un certain temps ba rebenge lisusu na parquet ya Gombe kuna beti des jours batuni tuniye muto azoli ya munoko donc na minito selembao il faut samba il faut zoni sala wana parce que mbongo na biso batu ba robando sarana nango bongo te mais azali ya famille présidentielle yango fachi alobaki ke non la justice ekobandana nu likolo donc eza te ke non mwana mai na ngai yo famille na ngai ondeko na ngai cousin na ngai soki osali manyanga ndani
banyatio bakangi donc ndenge za boye na banzi ki annonce samedi ba robeta match ba Vital Kamerhe na équipe na bango ba Roger Singi ba Ori Lunga ba osala ba équipe na bango kuna na prison ba beta bale. Mwana koli tomoni changement esili kosalama na niveau ya administration na ngambo ya FARDC oyambi yango ndenge administration oyo esalemi na FARDC nanu longonya na mokonzi ya mboka Faci Beton Mukantombolo kajomona donc yo pena nde makambu donc mutu aye kodélivrer RDC eza Faci. Imaginez-vous que non na minute oyo banilotiki ndenge na sala émission oyo donc mutembe bazonyonga ya kosakana te parce que babengaka biso ba intimider biso mona nanu mutu azo intimider aloba na lingala bien te yo mwana kori na ba rebele yo mwana kori yo katena kufinga rais tokobo mayo donc yo pena Rwandais oyo bomanga na mboka na nga Congo olango ya ba Rwandais donc nazo bisaro ya non Faci pena Beton alongoli administration oyo ezalaki ya ba nilotiki ya ba Rwandais libanda FARDC ya FARDC pour nazo bisaro ya non Kabila stratégie na ye ezalaki nini stratégie na ye ezalaki ba administration nyonso stratégique. Donc au FARDC kuna ba fiti ya ba Rwandais bazalaki ebele ba généraux Rwandais bazalaki ebele oké na banque administration mobimba ya banque ezaki toujours ba Rwandais nazo biso ke no Faci zo kende makambo malembe parce que après Rwandais nga changer administration ya banque boy et administration ya FARDC boy alongoli ba Rwandais nyonso donc abuki tango fort donc tango fort na minute atikali mbolo fonction ezate au moins 250 000 francs. Nazo ebisao ba privilège nyonso azalaki nango abupia donc ndenge zana il faut ba auditionner parce que basala ye audit mbongo o bango babandaki ko détourner. Imaginez-vous selon enquête ya nini ya Global Witness ezali ONG moko boye britannique oyo basalaka ba enquête ya ba révélation moko sur les détournements na ba commerce oyo irrégulier oyo basalaka na ndenge moko ya pupu quoi. Alors dans ce épisode que non de journaliste tango fort ai ya koteka minduki ya 4 milliards de dollars na Rwanda na Uganda mbongo nyonso wana bazokabola na Kabila ozomona siko Global Witness na ba enquête na yele raye kotimbela parce que ebi un certain temps tango fort ba suspendara ye na makambo bandaki oteka ba minduki siko selon rapport ya Global Witness ba ye ko découvrir que non tango fort ba minduki ya teka ateka ndenge libanda ba virement wa za nango c'est 4 milliards 500 millions américains mbongo ebele bongo eleki même budget oyo ya biso ya mboka eza inadmissible. Mbongo ngo pe uta ba mili mbona zo ebisa oyo non ndenge eza na tango fort ayaki akotisa kutu mukanda singa oteno congé malade ba ebise papa makambo congé malade ezalité zalana no wana yo zalana libanda sikoyo eza na guerre na nini na ba Congolais oyo basomba conscience na bango et pas ya ba Rwandais parce que moi je me demande seulement batuneti ba Obe Minaku batuneti ba Boshab batuneti ba Janine Mabund donc intérêt ya peuple congolais dans tout ce qu'ils font comme démarche ezanine. Est-ce que imaginez-vous mutuneti Janine Mabund quand ndenga azabongo bambongo aiba ayara munene te azara ministre à portefeuille les lots campagne na yeo asalaka comme président de l'Assemblée nationale non azala toujours prêt à la proximité ya peuple proximité ngo eza ya kosengela babakisela banini ba député mbongo $2000 to eloko mususu akosala eza te bon bango bakomi kokaka pétition ya Jean-Marc Kabound moni deuxième pétition kami to silisana makambo to bandaki kolobela donc ba fiti oyo ya ba généraux congolais oyo bazakuna na zone de défense donc bakomi kotinda bango bazopesa bango sur commission ba éliminer quelques ba congolais na biso bazakuna semaine passée ils en général chargé des opérations akufaki papa Kachala que son âme se repose en paix mukolo ya avant-hier pe papa Sylvain autaki pe kotika biso donc nyoso wana baza ba généraux na biso alors ndenge zana na kosenga déjà na chef de l'état ba prendre ba disposition ndenge sengeli ya keno batu oyo ba chesika mutuka na eza ya yo avant okende boulot na minito en entendant que bambuma nyonso na balongwa
zwa taxi kende kuna bureau makambo ya split te ventilateur na yo jana ozwi mopepe point bar obimi ba moko pale donc makambo akoya na car po bato wana baza risé akoya boya ta na mutuka chelio ozomona. Donc c'est un peu ça. Wana toko kota makambo Jean-Marc pe mbala moko parce que nous courons derrière le temps. Tomoni deuxième pétition et si c'est ko sala mato ko pesama contre Jean-Marc Abunda toko zoma makanisi. FCC mayele sili bango. Omoni lelo ndenge tozana yo lelo mercredi. Dans ndenge zana nani conseil d'état bazozongisa Jean-Marc. Po mutu jamais mutu moko boko sengela e pétition des fois parce que Janine Mabunda nous a violé règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale article 139 a violé yango mutu moko bako sengela pétition des fois comme des fois ndenge nini ça l'a raté. Pas seulement ça, selon constitution na biso na article nango 51 alinéa 2 ce qui ainsi je ne m'abuse pas et le bien que non pouvoir judiciaire eza likolo ya pouvoir législatif. Jamais pouvoir législatif européen ça va leçon en pouvoir judiciaire. Alors oyo ba mabunda bazosala wana à quelques jours il y a 30 juin il y a jour indépendance. Donc onyo so eza ba signe du temps. Donc à bientôt là assemblée wana ekozala lisusu te. Tokomi ko pousser bango sikoyo na ko boma yango makambo esila parce que bino bosenga ka yango babo biso moko siko tozo bima parce que fati ndenga za président biso moko déjà mobilisation ezali ba province nyonso ba toto nyonso ya ratanga donc partout na RDC mobilisation et komi siko ya makasi jamais tokolinga batu neti banemi mwilanya akende kolobaki non fati ndenge zana tokosenga Albert Yuma bakanga yete pourquoi mutu ayibi mbongo aza muyibi bon si tochana yo nemi mwilanya osa batu nini na Congo so bakangi Albert Yuma donc si on est azasir na eloko te omoni batu wana omoni nde tokomisaki bango ba parlementaire debout na bakoti ensemble te bakomi libanda bazoyenga nani nani oyo ayaboye Jeannette ayaboye azwi ngondo na mkongo azwa ngondo ko pona nini bango bazobule ke non justice oyo ya kala wana ya non sali likambo boye mina sema justice ata non batakopika masasi justice wana ezalaka lisusu te siko tokomi na état de droit au sali au violé beko et puis je viens d'apprendre que non eza un député là ya PPRD a Sengeli Gilbert Kankon de Monson aya ko se justifier concernant ndenge ba bloquer là ki bango palais du peuple. Je me demande seulement les FCC ceux qui bazana sonité na moi privilège ya muke auto pesa ki bango au nom de la coalition au nom de la paix bango balingi sko basa la gros dos ki gros dos na bango na ezosi là parce que kala mingi te ces pays azokata kabila kovo. Donc ces pays azokata kabila kovo azokata yemandefu to komona sikoyo place oyo tous les banyangala kata on a ba inconscient ya FCC place ba rochela munoko parce que ba diriger beaucoup pendant 18 ans ils n'ont rien fait hein? Notre peuple souffle la société surtout par terre on ne va pas tolérer ça parce que au moins FCC mobimba PPRD mobimba ba détourner mbongo na façon moko boye bazali facile à retracer au moins justice wana oti au mona Janine Mabunda zolela eta comme na république des juges ouais. Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings, il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bête à Tindika TV pour que vous avez information ezali précise, réelle na Tindika TV. Je vous aime tous, Tindika TV, number one.